na HJ Parce que traitement comédien. Bon ke babino ba comédien bino sika bokendaka kuna lokola ezali ya convention ba aussi sabino banda tokendeki 9h Dieu me voit à ta place à kotia ya kolala ezate na hôpital HJ to comme il est en 14h on est lobby ya lobby ata Novalgine tonga Novalgine ba pese nanute mutu azo souffrir tonga ya Novalgine azo souffrir le mama bipendo ya akasi bon mama abite ake docteur azapi ake kolanda batu po ba ya ba pese bakisi nde to bandi ko benga ye aye ko ya alakisi zabi oyo za hôpital teo yo il faut pas prélever sous makila mususu bon c'est bon na chaise roulante wana docteur wana c'est hôpital wana te bon na hôpital makila chaise roulante ezate ikona ke baba ke fierté ya ba mama ke ami ya baleki ami ya yaya ami ya génération na ye ami même ya bana ya bakoko donc eza Jackie Chako azaki tellement bon donc ce qui connaît zaleki na mama toro ba ke telemisa mama moko ya malamu to telemisa Jackie donc mama moko qui par génération te embrassa génération nyonso ubengi na tongo meri na butu akoya ko edeyo azalaka na bato tellement bon donc vraiment to bungisi pena moto c'est ça. Bon, franchement, on a eu sango ya malade na été. Na bien na été. Na zaka surpris le ba bengi biso ke akufi. Na ndenge to 4 répétitions to comme na hôpital na HJ ba bi ke clinique chinoise. Ba memi corps donc. Est-ce que umeli na HJ en tout cas na yebi eloko morote. Donc maintenant quoi prendre biso kaka lelo kaka. C'est pas là na vous comprendre que santé na zaki bien te. Donc sango ko tu ya malade to bo. Sir Balobi a Kofi na maladie il y a 3 minutes. Apparemment, Zaki na myome, mais un myome te, balongola ke 3 minutes à la fois. Bon, on peut mettre au Kelikuna. On est au Kelikuna, à ça qui mine no déranger. Mais na habité mais mien na liwa. Lino. Bon, Azaki être mon très cher. Ce qui est vraiment que non, ils a erreur moro médicale na compte il y a HJ hospital. En tout cas, il faut pas porter mon plainte. Mais dans le pays développé ça, vous comprenez? Donc tant que vous moutoyez, donc c'est comme si tant que vous passez en Zawana, il faut que vous soyez. Alors ce qui est causé, et pas l'hôpital, en tout cas d'office, l'hôpital fait ça vraiment un problème vis-à-vis à l'État, parce que voilà ça être humain, t'as confié. Donc il faut sauter. Donc il faut que la morgue, na mikana de toyeba, il doit mais à outa qui pour ça l'opération à mine, autant on les mine. Abimaki pe akoma koloba pe donc azali pe na tournage déjà ko azali ko tourner mais tu comprends na tongo o non musisa moi kingo sa passe o kota litu ezo sa passe nde ba kende bazonga ni hôpital nde akiko so akufika lelo na tongo vers 9h. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Voilà, chers amis internautes, encore une fois, bonjour. Toza Awa, Namatanga, Yamama Chako, donc on peut saluer notre interview. Je pense que tout ça là qui bino, l'élément est liboso, toye na deuxième élément pour nous informer bino quoi, fanatique Yamama Chako de partout dans le monde entier. Comme nous le savons, c'est vraiment une maman qui a fait vraiment des choses dans le monde il y a comédien, dans le monde il y a artiste comédien. Je pense que c'est vraiment une personne qui a été aimée de partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, la maman n'est plus avec nous, elle a tiré sa révérence. Moi, je pense que c'est vraiment une chose qui n'est vraiment pas acceptable. Moi, je pense que Toza Anamatan a tombé un peu pour l'andela Makambuya, Yanini. Il y a Matanga, il y a disparition, il y a Maman Chako. Moi, je pense que Toza Lawana, Tom est un peu pour assister. Comme nous le savons, l'autre fois, les Alaki Barimel, qui oh Maman Chako a Koufi, Teno, donc les Alaki lui passent à la main. Aujourd'hui, c'est vraiment elle qui a tiré sa révérence. Dieu avait donné et Dieu a répondu. Moi, je suis à la fin, je vous dis un grand merci. Africa Elengi. Donc, on peut s'abonner à Babili. Restez branchés sur Africa Elengi Télévision. On se retrouve tout juste après. Docteur Azate. Docteur Azate moko Azate maman na baba. Lokola nenga azalaki na yebite so bazali ko reconnaître ete ngamu na azalaki na HJ. Parce que bazo traitement ba comédien. Boy ke babino ba comédien. Bino sika bokendaka kuna. Lokola ezali ya convention ba aussi sabino. Banda tokeneki 9h. Dieu me voit. À ta place à côté ya kolala ezate. Na hôpital HJ. À ta place à côté ya kolala ezate alali na bakita olala na makolo nanga. Ataki si azuite. Au juste ezali malade. Balongola ki eminu misatu mbala moko. Dimanche azalaki na samedi azaki ne bien. Ponga na ye samedi na tongo to bimaki na ye. To biminga na zongi. Dimanche pe alamuka na ye bien à côté église. Azongi ayi abandi kolambela bana. Mbala moko ayoki eloko moko esali ekingo esali ka. Mbala moko mungongo po dimanche toyokana ki tolobi tokende ko consoler sila. Alobi baleki nanga na oyoka bien te so bino bokende bokende. Mengai nazoka bien te. Biso pe tokenda biso matanga sila. Et comme na poko to pesa e compte rendu azoloba me bien te. Yaya qu'est-ce qui se passe? Alobi na zayi ko lamba me na yoki mbala moko sali ki mbala moko asali boye. Là asali ka boye. Et il est grave na katikata budu biso te toke na banda il est grave babenganga na minuit batinenga message ya kalobi na tongo oya kozwa ya bokende hôpital nzoka na poko wana ba memaki esu na hôpital bazongi na HJ na bango bakomi kuna basala ke soki soit disons be examen to bimia wa 9h tokei na ye Dieu me voit bazuye bavandisi tofana na banc na réception oh urgence bakota boy bakisi mabe bazonga boy ebanina lipo bazwa résultat ngo basalaki dimanche problème ti après 3 heures baye kozwa résultat mutako koma mutako pesa papier basala rapport mususu mutako keda pesa kisi mususu mobale ake na esika ya kozwa ki mais finalement bopesa kisi te ndenge nini basali ordonnance wana avant wana kuta basala ordonnance mama bipendwaye lokola soko tie masque moi ba reconnaître yo ezate mama bipendi nzamba pambula ye aye kolongola masque le ba ye ko mona mama bipendu nde ba mususu ba komi na mwa ba réserve allez ba komi kokota siko ba ye ko zoyer boya na chaise roulotte po ma memaye o chaise roulotte ezaka moko mutu moko azana ngo kuna moyeba memaye ezate na moko Dabandi na docteur kuna na urgence ba docteur bazate mayo benga mbana eko benga soki soit di docteur monde docteur wana eko ya wana to suite aux résultats to comme il est nini 14h on est à lobby ya lobby ata Novalgine tonga Novalgine ba pese nanute mutu azo souffrir tonga ya Novalgine azo souffrir le mama bipendo ya akasi bo mama abite ake docteur azapi ake kolanda batu po ya bapese bakisi nde tobandi kobenga ye aye koya alakisi zabi oyo za hôpital te yo il faut prélever sous makila mususu bon c'est boya na chaise roulante wana docteur wana za hôpital wana te boya na hôpital chaise roulante ezate to yeko c'est ya qui forcer kaka
to memi ka maleme bakoti soki esika baninga bazoye ba prélever makila baye ko bima nde baye ko tiena so parce que nous tient une urgence banda babandi ko na urgence donc pour le premier soin ba pese na 16h banda tongo 9h bande konanga bo sala attention biloko gratuité na bino oyo ndezo luka ba problème moment nene komi bino ba artiste bolingi gratuité o ba futela ka bino yango yo l'air accueilli na 16h nde ba pesi kisi oh ngala tuni bon sikoyo akoti hôpital ou bien akoti hôpital te atikali ka na observation mais mutazo to tiki alala bo ba kisi ba pesi totala évolution na ngenge ko salama nde atikali kolala banda lobi atie eloko na mundu mais to forcer ali ata ote eloko na sana repos botika ye alala l'air akola mon corps mais oli ati eloko te maman excusez abela mino depuis kala comment eza abana ko bela linu le ba komi no ba remarquer que o minu misatu nde eza ya ko be baba longola nde balongoli e misatu mono biso to se ya jaki balongola minu misatu mbala moko te balongola ka moko ngayo na sana ah yango nde na erreur médicale ya hôpital na négligence pour l'obéissance ba pesa qui est premier soin nde makamo surtout ezati si je comprends bien eza par rapport ya ndenge bazan enfilé na nani na bongo ezala kuna c'est possible peut-être le roi mbongo komaki nanu te ya mbongo simba papa ata na mama ye mbongo soki na comité basonaka mutu ata na mama ye mbongo na comité basonaka na ba pesa ata mai ya pamba batie pour to irisi bango mutu wana alete il faut pas pesa ata oyo ko fortifier ye na tongo na misu na ngai papa na misu na nga moko oh na alakisinga na basine elle me faisait comme ça na baluki na tout qu'est-ce qu'il y a alobi na nga alakisinga sikwa nga suba abana oloba lisute azoloba lisute aza kutu kokoma aza na papier mamba bipela koma ikokoma ka minu azokoma soka linga sengelo kwa komi asalinga na maboko bo na tout qu'est-ce qu'il y a abina nga liboso na nga alobi na nga fais-moi la prière to sambeli na eti esili sima alobi na nga alinga suba nabi attends na ke na bengi infirmier moko infirmier Serge comme on est Serge na bengi na bi papa pesanga po alobi o zelana ke no zuela yo tindo sala bopo ena no yete infirmier mususu ayeko ya ayeko loba wana to komi siko ba 8h 8h alelo allez aye oh mama kasi telemisa ye wesi yango ke no suba na tune mama eta ya mutu ozo mona ese mutu azana ndenga ko telema l'air na ye ko tombolela mana monike asa subi na lobi asa subi mbala moko sikoyo akanginga na loboko abandi ko benda ngale abandi ko bendanga abandi ko sasiko ba conviction allez fulfule bando bimana munoko les fulfule bando bimana mu oh siko kamwa infirmière wana akei oh docteur ya otala ninga komo sala ya otala ninga komo sala nde docteur wana yeko koto mama bima biso mo to yebine to sala bon na bimi eza droit na bango na bandi pe ko sambela na bimi na libanda na telema yika na osambela ti après esali ba 30 minutes ba yeko benganga o famille chako wapinga bingai atuninga ozayo moko ngabi na zanga moko o est-ce ko benga mudanda kuto na besoin ya mwana mobali na tule coup de poing nini o to na besoin mwana mobali apesa makila le alobi boye na ningisi mutu ngabi c'est pas vrai l'air azolo baboye mwana na biso moko mbala zokota na yebise bon mwana na biso mo yeyo abandi ko so na téléphone asali ata 1h du temps so na téléphone wana infirmier wana azo solo lati na j'ai compris que il n'y a rien de bon mbala mo na yebise bon zo yeyo boke zo makila kutu na bengi na ndako babi basengi makila balabi ata $200 soki ezali batia kaye to zo ya kofuta bakoti kuna l'air abimi yepe ba convaincre ye ko lobelo o mote l'air abimi bo mama wana za matata minga bi ko lobelo o mote l'air na ye na talika misune na yebise dis-moi la vérité qu'est-ce qui se passe oh il n'y a rien balobi to benga noko damonga bi non dis-moi la vérité je vais te gifler mbala moko yebisa ngao na monika l'air akanginga j'ai compris que c'est fini. Là, c'était vers 8h39. 8h39. Oui. Maman, si tu comprends bien, il y a négligence. Négligence, il y a hôpital, il y a docteur, il y a infirmier. Mais ça que moi je m'étonne, hôpital, tout le monde là-bas, infirmier, docteur, étranger. Papa, tout le monde va tourner cette Indien, chinois, Indien, on a un système à commerce au sala. Bazo sala commerce. Bazo traité batouté.
okokende sikoyo kosa malade okende kuna okomona liboso babandaki scanner awa eza te ebona boye babiloko ya ndenge wana bazosala nde commerce pour tuer les gens na bachere na bango bakosala biloko na bino ya gratuité mpe bolimite yango bozomona soki eyaki payable le mosusu ndeko na ngai ngai akufa te soki eyaki payable tolinga tofuta oui il fait ya la nerf moko ekatanaki yango asali hémorragie interne et puis soki omoni esika alali ondima te ke moto akufi ondima te mpo lere azobimisa salive ngam naza kopangusa ye na munoko ngam nazalaki na ye papa corps totikaki tomeki na cinquantenaire balobi cinquantenaire ça ne va pas place eza rempli nde bazokekisa ye na kinoise po président elombe azali baartiste presque nyonso basi bakomaki de le matin bakomaki bayaki déjà koassiste biso nde batindi biso babi nonono bino bokoki kofanda wa te bokoki mpe kolanda biso te eza corps na bino te eza corps na biso nde yango na balobino so bozonga ndako yango toye eza négligence nayebisi bino bandeko na nga oyo bokolanda cassette oyo bomona video oyo bomona ou bien na Facebook ou bien na internet faites très attention botika HJ na bino bozokende kota même ba malade musu baza kuna ba mama musu bazobima bimama bolo bango na télévision lokola za artiste bolo bango na télévision négligence ezali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, comprenez Tomonio oye Maman Choc dans les premières heures. D'abord, la disparition de l'artiste. Non, c'est très touchant, très choquant. Donc, le Komoko est inattendu. Donc, c'était vraiment inattendu. Donc, non, Maman Choc n'est plus avec nous. Donc, avec larmes au cœur, avec douleur. Donc, même Makam Togo manquait à Tababou. Donc, c'est vraiment douloureux. Et alors, Maman Choc a pu finir la disparition très très brusque. Suite, il y a une courte maladie. Il y a des messages qui sont lancés parce qu'il y a des gens qui disent que les erreurs médicales, il y a bon, en tout cas, nous avons décidé pour faire ce diagnostic et puis nous avons vraiment l'habilité. Bon, ça qui est vraiment très cher. Ce qui est vraiment que non, il y a erreur médicale dans le compte, il y a HJ Hospital. En tout cas, il faut pas porter ma plainte. Mais dans le pays développé, ça m'a rendu. Vous comprenez? Donc, tant que vous nettoyez, donc c'est comme si tant que vous passez en Zawana, il faut que vous soyez naïe. Alors, ce qui est ça, c'est causé, et pas l'hôpital Wana. En tout cas, d'office, l'hôpital Wana fait ça vraiment un problème vis-à-vis de l'État, parce que Wana, ça être humain, t'as confié. Ça la famille, vous comprenez? Donc, puisque peut-être que nous sommes encore dans la culture Wana, mais nous sommes censés, il y a aussi une énième fois, pour l'artiste, c'est Maman Choc. Alors, message nous pour lancer à sa famille biologique et surtout à votre famille artistique. Il y a un message de condoléances. Vous savez que non, c'est dur. C'est dur, à part ce moment inopiné. En tout cas, il faut troubler, pas te mêler. Mais la famille artistique, et ça, que non, tous à la serein. Nous avons fait une aventure et c'est le Massamara la Matanga. Et c'est le Maté Bato Balingakowe la Bambongo. Pour le moment de la bête à Tolo Yangoyo. Tant que vous avez mais tant que vous avez hospitalisé, même soit assistant sa pamba à Tonga, c'est comment on a été. Alors maintenant, il est grand temps. C'est une grande artiste que l'on a perdu. L'icône Moria Mounene, c'est Michel Soso, le théâtre, c'est le théâtre de Maman. Alors, tu ressens dans le bateau organisateur de Matanga. C'est un bolingo. Oya Mouké Rotikala va remettre famille Oyo, ils ont un problème. Et non, va approcher le côté de la puisque tant qu'on est dans le Bambulantou, tant qu'on est à Kofi. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Bonjour. Santé Pépé Namoulanza, le système a couru. Voilà, et aujourd'hui, disparition de Maman Choc, Israël, au Azaki Bomo, Maman, on est dans 400 membres de bon, on a compris ça premièrement, condoléances à la comédie, les Français, les Libans, Mboka, na ba oto zala bango, ba les na biso,
bamama Chako baa bamomoma na basalo lelo so omoi biso bariana na TV tolandaka bamama na bamama Chako kokende mama Chako fait okata souci toza na souci sous makasi abelaki asalaki 3 mois 4 mois na malade tomona baprésident Mundweri yebi ke moto otiki biso mais abelaki kokende mama Chako bamama mindondo ça fait mal au cœur et ça biso passe mais nzambe moko ayebi kaka nzambe nde apesaka ye ne moto azwaka mais courage. Merci beaucoup. kozanga machako brusquement boye donc ezoleka na boye bazokosa ndenge omaka makasi mama kei ka boye kona biso te ka boye mama Chako nono mais on a appris que bela gini quoi ligne est-ce que vous allez on aura tout vu voilà ce qu'on a invité comme toi tu sais ça tu peux vérifier moi mais faut au bolo bani pour non tu vas dire que tu es encore raison dans la mort voilà au bolo bani pas bien pas négliger non il va dire oui kosanga pasi vraiment yo ozaka ofandi boye motu moko aza cher epa na yo akufi ebaki eza na esengo so olobi ntongo antoa moi kefozala ndokia to pumbwa na butu na minute oyo monde ya bon franchement nga nayebi sango ya maladi na yo nayebi na nazaka surpris lelo babengi biso bayesi biso ke akufi na ndenge tokati répétition tokomi na hôpital na HJ babi ake clinique chinoise bameni corps no donc en tout cas nayebi eloko moko te donc naza koapprendre biso kaka lelo kaka c'est parlant nako comprendre que santé ezalaki bien te donc sango ko toya maladi to boye toyebi eloko te soki sir balobi akufi na maladi ya 3 millions apparemment ozalaki na myome mais a myome te balongolaki 3 millions à la fois bon wape nde toyokeli kuna nde toyokeli kuna azalaki nini ndo dérange ye mais nayebi to ememi ye na liwa lino to myome nde bato baolobela yango naoloba nayisi mpe collègue moko kuna c'est mieux que luka ba docteur soigné wana ba on baza mieux personne ayeb ça me cause ya liwana ko biso to yekira information que akufi la famille déplore à ce que ayaki depuis 9h bayambi 16h akomaki depuis 9h bayambi 16h donc plusieurs temps après toyer na urgence ce que ça bongo eza mabe ce que ça vraiment que ça bongo eza mabe bazaki ne kuna ba confirmer bon baloba appeli kamuso neti ngai mto apprendre nga nayebi pete ke soki ezalaki bongo soki eza bongo eza mabe mais soki mpe ezalaki bongo te batika mpe koloba bongo mpo mitema bato ebeba esalaki te HJ eza crédible te par rapport ya gratuité nde mama Denise apesaki bakomende bazwa basoin kuna bon neti ngai azwalanga soin kuna te mwana yeba eza te ngai akendaka na ngai bon toza parmi bato na bazwi bakarte te bon mwana lobake bapesaka bien to bapesaka mabe naza na mesure wana te mpo nayebi na ngati nakota kuna te donc bato peut-être bakendaka bango nde bakoki koloba soki bazotravaille nini déjà la famille artistique et puis à sa famille biologique par rapport au déroulement et à l'organisation. Bon, mosapi moko soki ezwi pasi ezala mpona nzoto mobimba ezalaka te famille biologique baa na pasi na biso mpe baartiste tola pasi donc kaka lelo nomona biso otala mode ya matanga donc toza na balimite ya batournage baproduction donc voilà selonga mais hiérarchie mpe ezali bango nde bakadeside mais toza na mode ya matanga mpo oyo akufi aza très cher mpona biso non aza nango bongo ase retrouve kuna ndeni kasi c'est ça ntango aza déjà kuna ça veut dire aza na carte wana bamama shako bato minene te mama shako ebele bango na basala batéâtre batala bamare na batv
bapesa bato biso baposa kokoma baactrice. C'est une grande actrice. Donc, bon, là, je ne sais pas. Hein? Mouta la ndé na vivara. Mouta soupa mona tamla makolo. Alors maman n'a parlé de côté mobo. Alors bête oli solote. Mouta soupa tamla makolo na ba carne ça la transport. Donc bon là mouta richesse ça mouta comme mana ilongité. Ça n'engage que lui. Merci beaucoup. kovanda kokota na telefone oyo bape bamashaka restaurant oyo okela moto azalaki na ndako na oyo babenginga natali na telefone sikoyo jusque là information nini bapesi mpenza ke eloko ebomi eza bato bafani na yo ya poto bazokoka eloko ebomi nanu bayebisi biso te donc fo bato bakendei na morgue baya na mikanda nde tokoyeba eloko ebomi mais autaki kosala opération ya mine auta kolongole mine abimaki mpe akomaki koloba mpe donc azalaki mpe na batournage déjà azali kotourne mais tocomprendre na ntongo ono mosisa moko akingi esa mpasi okota litu ezosa mpasi nde bakendei bazongani na hôpital nde akufika lelo akufika lelo na ntongo vers ba 9h. ok mot de la fin na yo mot de la fin ezali ke bolela na biso esengo na baoyo baolela na biso mpo nzambe mpa okanisa bino mama shako azalaki artiste monene oyo monde mobimba balandaki ye na baepoke oyo abandaki mpe ka jeune donc eza bafoto ebele bokomona bandaki jeunesse na ye si oyo foto akomi nango lelo oyo seke asalelaki bino mpe asekisaki bino alongolaki bino bastress alors tolela na ensemble soki oyoki mpasi oyo ezwi baninga lela na bango esengo na bato bakolela mawa na bato bakoya pesa fete. Merci beaucoup na bato nyonso baolesa. Merci beaucoup maman, merci.
on la perd comme ça. Hein? Maman Chako, te perdre pour te perdre le rôle à moi qui est, net moi bon azarga non, Maman Chako c'est pas n'importe quelle personne. Hein? Maman Chako c'est pas n'importe quelle personne. Donc ils ont fait ça moi mawa. Parfois on se pose des questions, faut-il continuer avec ce métier du théâtre dans ce pays? Si les gens comme les Maman Chako vraiment se défendent comme ça. Bonjour. On est sorti. Oui, on peut ça. La parcelle résidence à Maman Chako, après sa disparition, d'abord un mot pour la disparition. Oui, icône accueillie, Baba accueilli, fierté à maman accueilli, ami à Baleki, ami à Yaya, ami à Génération Nae, ami même à Bana et à Bakoko, donc les Jackie Chako, Azaki tellement bon. Donc ce qui connaît les allégués na maman, tout le baguette, tout le message maman moi y a ma lame, tout le message Jackie. Donc maman moka qui par génération te, à sa génération nyonso, bengi na tongo meri na butu, aboya boyede yo, azala na batu, tellement bon, donc vraiment, tout bongi c'est bien moto. Maman Chako a représenté pour nayo à part Misala. Oui, nga maman Chako a représenté le kwanga maman, parce que tant on a eu na art, na petit maman Chako, vous allez moi na mukeyo moko. Et maman Jacques Azaki, maman moko tozaki na ependa donc proche penda donc numéro na nazaki on a moto ata na lali so moto singa na luka wutu te mbala mo parce que tozalaki na ye tout le temps et puis tellement on a joué pe ba film ebele mingi na maman donc maman penda pour na ngai maman penda. S'il faut dire quels sont les bons souvenirs aux autres gardés pour la Maman Chako bien que oui eza tellement ebele mana na conseil moko auto opesanga dernièrement alobi na ngai na ye kotali na ndako na koluke po a jouer atali amoni ke autesko kosokola atali nga po ebiki na yebi ye Jackie na yebi Jackie bien amoni ke natali deux fois abi na ngabi otali nga deux fois o yebeli Jackie no kitoko wana kala moni le donde banini sali abi conseil na yebi sayo loba na bactrice ya bana no bazo ya musala po boya le lopi aba ngo conseil moko sakuta na libala na nzela na ya bala parce que tant nyonso towana ngo na se na moi chaque jour année nyonso moi ça fleur afin même biso mibala moteke dikapre tozalaki no ya kala oza oyo lelo ye na ndako te wana ozalaki ya kala ya moke mais lelo tala ndokokodo elakisaki des années mikolo ezokende makambo ezokase do apesanga conseil na bina nga yebisa bana babala so babali bazwa ese donc conseil openda pesanga et puis dernièrement na yo tala ele susu jour à mariage na ngalo pina ngalo o kutanga na malade mais na hotel mana pina fête na robina to fête ba tunso na kozanga ma yo tala malade soka na jima kasi otamo na makolo na yo donc après wana mama zalaki tellement bien pour motambola na ye azumi na mama donc kaki na matoyi na kongo wa benga bisoke mama kufa les mutu ebomi malade ya mine balongole 3000. C'est ça, et le gondet to éviter ngwana mais sauf que et le goba tunyo so to zolo beza kaza yo bela lin bazaki na bien vendredi azaki na tournage samedi et après maki et dimanche le azongi hôpital lisusu to lundi bana ba ozire na répétition pour répéter le kamonika ye batindeli bangole tre mama ko mingo ko mako tanga zonga dimanche pareil samedi dimanche bazonga na hôpital pour mon eli nongo de ganzaki babi lundi bana ko ba shooter ni le mardi na tongo mera ko dernier mot pour ça et dernier mot ngai tali na bato no sobana na biso et puis na ba comédien to honorer muto honorer biso à la biso bolingo biso pe tozong sa bolingo wana donc vraiment to honorer biso na famille biologique et puis na ba fan no balanda biso donc vraiment to honorer Jackie Chako to beso manger surprise à la madame. Merci.
Matiaza, Yoza. Voilà, tout le monde était plus Roger Monamboka de leur ensemble, Maman Chaco, vraiment dans les premières heures. Bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Ouais, santé, ça va. Aujourd'hui, Maman Chaco a tiré sa référence suite à une maladie de carie dentaire. Oh oui. Carie dentaire. Carie dentaire, on a 3 000 dans l'hôpital HG. Est-ce que vous avez par rapport à la maladie, c'est une maladie. Carie dentaire, comment il y a une maladie. Mais il y a une surprise désagréable. Donc, surprise. Dans la ville, on a moni direct, on a le sombo, on a moni artiste direct. Comme il que Maman Chaco n'est plus. On a dit, oh, tout le monde a dit que Maman Chaco lobby. Mais il y a un moni plus vite pour vérifier. Pourtant, on a moni en haut. On a relayer l'information, il y a eu des gens qui m'ont insulté, ils m'ont dit que on a continué à baisse. Donc là, on a comme un doute. Comment on a lancé l'information, il y a un baisse, il y a un moninga pour vérifier sur place, si réellement, malgré la qui camarade Moro a direct, on a confirmé, mais on a doute. Il y a un moninga on vérifie. Et talent on va apprendre que ils ont carie dentaire ne même Maman Chaco. Et alors mais famille Zoloba qui est vraiment suite à la négligence il y a HG hôpital au bazar na droit ya gratuité pour na soins alors qui négligé tant voyait qui la maladie bon là on a rôle au peut-être problème d'administration si réellement gratuité on est en ordre parce qu'on peut on peut s'amener gratuité. Mais est-ce que côté qu'on a un hôpital, c'est en ordre? Vous comprenez? Est-ce que tu as foutu un magapo qui a besoin de traitement? Parce que nous allons traiter lorsque nous avons rémunéré. Mais si on a négligé, est-ce qu'il faut rendre la bateau dans la fondation Maman Denise? Est-ce que le commissaire Maman Denise après ça va commissaire na babisika bongo? Parce que ceux qui ont payé ceux qui ont un problème moroté, ils négligent Moutouté. Vous comprenez? Pour qu'ils ne négligent pas Moutouté. Nous avons plusieurs fois vite fait pour avoir un traitement. Donc, ce moni, et ça, peut-être, moi, le administratif, il faut autant bien. Peut-être, on a confirmé, mais peut-être, ils ont une analyse de ça. Voilà. Alors, on a mis pour lancer la comédien pour opportunité tous en mao et là on a reçu ça tout ba comédien qui ba fanatique du théâtre congolais ba fanatique même ya ba ivoirien parce que Maman Chaco baza ba maman oyo ba bandil boso ba gou ba nan ba on ba ningisa Afrique ba Maman Chaco so tous allés les autres ton di ba toi ça ba kufi ba Maman Chaco baza ba icône ba inspiré ba sœur na biso belé ba ça théâtre vous savez Maman Chaco ngai tant na kola nazali na posa na kutana maman na bamba talibanga parce que façon maman nazali ko jouer
mutema mabe wana bazara mama chakona mama mobe ya groupe salongo je crois bomengo bolingo ko oko mama bomengo donc mama chako ça simbi ko jouer likama mutema mabe obi ko ko ka poso kota na TV ko soigner ça y donc azaki mama moko icône et elle était trop gentille. Elle m'appelait mobile nae donc biso na mibali ne toze bele po ya bando benga biso tuka mibali nae c'est to kutanka ah ba mibali nanga donc ba veuf to premier belé donc toza pena mawa chomoninga na kati mamna na sa na ville na ye penza awa en tout cas et toucher nga grave tout kozane lobi na concert ya bano demba ya lingane bana odemba minga ya kane wana na mwana kini na nganda mwana kini to vandaka ne wana to omona tumisa biso hein mobali nanga sombelanga bière sombelanga ni donc au sentir que icône na maman bongo na grandeur na ya au tumisa bino za ko sala plaisir et kakeka maman beti directement maman chaque fois donc il va pas c'est désolant voilà merci beaucoup qui ça zone là bazozela sikoyo nde mpo bayeba ndenge bakoki kosala mpona bamiamu mokomisi na uti ndako naye répétition na uti répétition na leka diete mai mpo mama namoni aye te na rep nayenga nini o mabeya balongolinga nini kuti ye na kanape alali azobaluka nini o mino esalaka nga pasi balongolinga yango misato mbala moko komo bakolongola nini misato jaki mbala moko na bana tovandi wana te bana mpe momosi batikalaki na rep baye kolanda tovandi te lobi nango na ntongo na ye ndenge nini mwa douleur ekiti mwa a partir ya wana alobi lisusu likambo te kaka na mercredi tozalaki na bana na tournage po filme oyo tosala esuki tozalaki na fin ya tournage alobi mabeya mwaye nawumela eza te ifo nazonga noki nayoki bien te kutu avant naya papa apesinga tonga nde yango epesinga mwa makasi ngabi zonga mbala moko mpe taxi biso etelemi mpo ngabi victoire ngabi kota mpo ngabi mbala moko kende aye ntango aye dimanche wana ezaki mercredi dimanche navandi na ba 16h mponga mpe nzoto eninga na mikolo eleki telefone esone na yambi jaki boni abi yo boni ndenge nini yo ngabi ngai nde nakotuna yo boni abi mabeya nazoyoka ngongo ezokangama soki naoloba ngongo na ngai ezokangama ngabi ekangama ndenge nini soki boye lobi lokola eza lendi zonga sukuna no pita abi likambo te abi lobi lendi lokola tokozala émission na bana lokola filme esili nakobanda nano epa na yo nsima nde nakende émission mpona kosurveille bana abi ok lendi nazwi nzela ngabi nalekaka mbala na motema nanga ebeti naya awa nakuti bango nyonso bavandi na ndako jaki aza wapo na butu asalaki lokola crise amemi eso na HJ kuna bapesi traitement azongi me na ntongo awa batindenga alali minu ekangami azosala na basili wana ya lendi ya lobi lendi ya lobi minu ekangami akomi na basini ngabi na ndenge nini nakuti petite sœur ne Chantal aza waranga Chantal toki hôpital sinzola tokoma kuna tokoti na kati alali kaka boye alaleli semeke na ye mama ya bana na yo wana boko na ka alaleli bango alaleli ye na nzoto jaki atalinga nini atekaka boye azoloba te minu ekangami donc parti oyo nyonso ezosala te donc moyen te atoki po abaluka kuta tiata kingo bo moyen te kingo etikaka boye ngaki me finalement ngala nkomaki ba 10h wana mobali na ye mpe papa azokota na babiro na bango wana ami ndenge nini mutu ayaki bandakala tovandi 12h bana babenga mama cameraman na ye nani journaliste aye émission asalinga sini alobi makambo za kosala sini akomprendre te wana azalaki na kaye na bik nabimisi kaye na bik napesi ye akomi alobi kende mbango na répétition osurveille na nini na l'émission osurveille bana wana nayebisenga bibao nakei soki émission esili ngai nazozongi na ye epai ya bana bokungu aza wana evandaki émission eleki nazalaki katrakite motema nanga ezobeta nayebisi bango abe nazongi nakomi na hôpital tokutani bapetite sœur ne mibale nani mama ani na mosusu wana teyo mama aza wana oyo balongoli place otikaki biso akoti na kati kuna mele okende tout droit boye baza na mabiteli baza wana nake nakutileki na mosusu Chantal otokendeki na ye na ntongo na mabiteli aza wana oyo aza na kati kuna tisiko batraite azwi eloko te nga nakomaki kuna ba 10h ti naye kozonga mpe émission ya bana naye kozonga ba 16h eloko te lekile kutu Chantal mokombisa tatonga te tomona suite aza na kati
mama bipenda ye bakoti na papa asalaki nyonso mpona kokutana badocteur basala ordonnance quand même bake basombi bakisi ntango basombi bakisi esili bakoti nango na kato komi déjà 17h obimi na mama bipendo na papa nga bo papa zo tozongi papa libonga mpe nazobima tozonga leki ne champal atikali bo tozongi nga na koya kaka lobi na poka po nameka nano kosalasala bamakambo nga na osala nde kolongwa tolongwaki wana papa tozongi na mama bipendo na mobali na ye bandeki nga na zongi na 22h nabengi mobali na ye papa boni kuna abima beya mwa changement mokie kaka ngabi nzamba kosala nalali bien te motema na ngai eza bien ntongo etani lelo na 6h nabandi kobenga mobali na ye telefone ezosone azoyamba te nabengi leki oyo alalaki kuna esone ayambi te na mivandisi na mabele na bandole bana balobi mais yo ozobenga barépondre te mbala moko bandolelanga bi te nazosentir bien te na nzoto na ngai koma bato mibale balali kuna bango mibale batelefone ezosone baoyamba te navandi moke leki na arapelenga abima beya nazalaki na douche naza kosokola ngabi ok bolali ndenge nini alobi mwa moke kaka navandi moke ya na biso moko toani na ngiringiri mama to abengi nga alobi mabeya L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.